sont des femmes persuasives. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes persuasives ici? En tout cas, tout ça pour pas pour la du jour au jour. Développer, banimela, c'est ce que le légué à moi si nous sous. Moi si Azali, moi si nous Azali convaincante. Moi si Azali source de bénédiction. Amen. Na poko ya lelo, na sengi totelema. Poto yamba. Maman Marie-Noëlle, ya kolobela biso na poko ya lelo. Na sepela kala na dessert na ye. Tu veux te dire dans ma boque, dans ma boque, dans ma boque, et dans les yeux, on commence à ma femme baptisée, côté de ma musique à oyo. Tu veux te dire dans ma boque. Amen. Bakanitaswe pa nzambe totika moma oyo ya liloba na nzambe moko na mwa kotika ngo epai na nzambe totika bakanitaswe pa nzambe tupe kwa biso na adoration. OK. Oh
nzambe wana oyo atikaka bato na ye te nzambe wana oyo mpeza pokwa lelo liboso na ye koluka ye nzambe wana na baza nyonso koyekoma na likambo oyo toza nango na periode oyo na semaine oyo tozoleka nango bamama moko na moko balekaki liboso na ngai lendi tozali na mama na biso patience mardi tozali na mama na biso verte me na kozoka mwa nsima mokie na maloba mokie oyo mama na biso patience alobaki lendi mpona femme islamite naza na mwa mokie oyo na kokota kuna na kati mpona nga komona mwasi wana lolenge azalaki mwasi oyo atonda na bwanya azalaki mwasi oyo azalaki na sagesse mpona koarrive koconvaincre mobali na ye totala kaka lelo ndenge toza boye moto ayaka aye koteya yo azongi aye koteya yo azongi aye kosala mosala na nzambe azongi yo oloba na mobali na oki oyebi ye te longoli kaka ndenge ye lakoli loba na nzambe oloba na mobali na oki antuka mwasi wana natalaka mpenza nalobi te azalaki mpenza mwasi oyo atondi na bwanya ayebisi mobali na ye namoni moto azalaki kosolola nde na bango mibale ayebaki ntango nini oyo akosolola na mobali na ye mpona bolingo na nzambe mpona elize atala alobi te moto oyo azali koya ntango nyonso aza koya kosala mosala na nzambe namoni moto oyo aza mpenza moto na nzambe ya solo ebongi totongela ye totongela ye azala na esika ntango azali koya abanda kofanda abanda kosala mosala na ye soki mpe kopema apemi mobali na ye mpe atalaki komona ke mwasi azalaki mwasi ya bwana une femme persuasive mwasi wana mwasi oyo atondisami na bwanya mwasi oyo atondisami na connaissance mwasi oyo vision na ye ezalaki mosika atalaki mobali na ye atali alobi te andimaki akomaki mobali na ye andimi mombo wana bapusi ye pembeni na bango bamama ifo koyeba ndenge nini soki tozotala histoire oyo ya mwasi oyo totala yango ndenge totali kaka pamba ifo topusa mayele na biso mosika mwasi aza moto apusaka mayele na ye mosika mwasi aza moto akendaka mosika tozala na miso neti ya aigle nde mwasi esengeli azala ndenge wana mwasi amonaka teke mwasi aza limite ozomona kaka osuki te ata nde mokili elobaka te mwasi atongaka mboka te mwasi atongaka eza lokita mwasi atongaka tozotonga mwasi atongaka mboka te eza nde soki na kati ya soki te mwasi atongaka mboka te ndenge yo wana likambo tosoli na mama tunege ayebisinga makambo ya mama na ngai ngana ke nalobi oyebi mama tunege alobaki boyeboye ndenge yaki ayebisi ndenge ayoki yango nakomi te nakomi ndalema tofanda esika moko te topanzani yango te ezaka mwasi atongaka mboka te eza nde soki biso bafemme persuasive tobengami ya kozala basi oyo ya koconstruire oyoki makambo ya moninga zala na sagesse kotala mwasi oyo ndenge azalaki kotala ndenge azwaki motema mobali na ye kotala ndenge afandisaki mongo na nzambe elekelaki ye mpe na part na azalaki komeki komona oyo mwasi ana asalelaki ye azali koya na mboka ana azali koya bezalaki na moto moko te azwaki ye afandisa ye azalaki ezalaki na moto moko te oyo azwaki ye afandisa ye emarkaki ye atala lobi na mwasi oyo nasalela ye nini eloko nini asika na nzambe asalela ye komonaki azalaki mwasi moko azalaki une grande dame mwasi ya motu monene na kati na mboka wana bakonzi nyonso ayebaki bango bayebaki mpo mobali azalaki motu monene akoseka eloko nini ye azali na posa mwana te atalaki kalobi te ashakobandaki esepusani na oseka eloko nini naza na kati ya mboka na ngai naza na kati ya bato na ngai ozomona mwasi azalaki kozwa mwana tomoni basi ebele na bible tokokende ata na ane basi ebele ane ye azwi mwana na kati ya eglize une femme de prière une femme pervertise mwasi wana azwi na kati na prière na kati ya mabondeli persuasive azwi na kati na prière mais différence ezali ane ayaki na mwana na makolo na nzambe prophète Samuel ayaki na ye aboti aye na ndenge alobelaki mais mwasi wana lokola ye mobali azalaki homme d'affaires mwana na azalaki le abiso tu aongela lisala papa na ye mais ya ane azalaki na kati na etonga ere nyonso tu azosambela te différence ezokesangisa bango mais bango nyonso tu
bataki basi bamakaki basi na bwanya bafemme persuasive basi wana oyo bamonaka musika batalaka food te bamonaka musika lokola mpe mwasi oyo apep décembre ataki mwasi oyo amonaki musika liboso ezalaki mibali te mpona ntango wana ezalaki mwasi mosusu apembe na mibali ntango aka ezalaki likambo me mwasi wana atalaki mibali te oyo tu bazalaki pembeni ya Jésus atalaki bango te. Alléluia. Alléluia. Mwasi wana akusanaki atalaki abia fobile na kata na bapoke bayebaki kutu te eyi sozolobake basimbinga babalipe nani ngo osimba yo biso toza pembeni no tomoni kutu te nani asimbi yo batalaki nde bango bazalaki te bakoza na bagarde du corps ozomona ke yo mokonzi olobake moto asimbinga bagarde no bazwa problème oyo okike moto asimbi yo me bango bamoni ye te ozomona mwasi ana azalaki na vision mosika mwasi mpe kozala na vision mosika mwasi mpe kozala na sagesse mwasi aza moto afandaka papa te mwasi aza moto alalaka te aza moto atelema so totali basi baza batelema toye mpe na histoire ya mama na so na Berthe ya lobi ya femme samaritaine mwasi atelema malgré misala na ye mais atelemaki azali mwasi atelemi afandaki te atelemaki nzambe atalaki ye akutani na mokonzi na kati na libulo bango bamonaki ke nde mai oyo nde eza ya suka mai oyo nde soki ozwi yango eza mai moko ozala posa mai te bango bakanisaki ndenge wana me ngai nakoyesa mike yesu azalaka mai ya solo yaka na bibango yesu aza mai ya solo nga na bibango nazaka na baproblème na 3e maternité na ngai naboti boye nasali fausse couche après 1 mois kobala longwe mosala bato mosusu bayibi mbongo bakenda yango ye baye kokosile makambo ozomona ke outi nanu 1 mois ozotala nanu mwana akufi omemisenda 9 mois mwana ngo soko otikala na ndako omoni kaka leti kaka motema no ebeti nazalaki oblige apres 1 mois nanaka bango mpona longola souvenir wana me makambo mosusu ekobakisama osi ofanda na ndako oyo na ntongo aye alobike nalobaki abana kibikisala mpona kofinga yo po aye na ntongo aye kapango alo tokomi 11h mosusu aye talaka nazoloba po esizenga baza baswahili bato manyema bango bazala mindongo mingi 11h mosusu aye nayeka mpona kofinga yo babaki eloko oyo oyebi te omonaki mpe yango te olie mpe yango te dekolo mpe alie te nabatika kofinga yo lokwanga na nzala na nga kokokozope badanga badabu mwana ngai makiyashanga badabu mwana ngai atokinde esika na kola ayebi yango lokwa na nzalaka nde wana soki baye kaka alingaka kolata alingaka kosala soin alingaka bafingi o nakomatina kogenda olia ndenge nini bazofinga yo bazoya ti mutu nde kofinga nekatani naye kotala moto mosusu bafrere moko baye wana nazosambela nanu te bafrere moko baye me yesu ayebaki ngai bafrere moko baye na lopango baye moto ozoluka ser marie marie azalaka wa te apesi lonakongo marie marie azala te bakei okende bakei natikali ye nafandi natali te natindi mwana moko azalaka natelaka ser wana na frere wana bayaloki motema na nga kolongo ezalaka na posa kaka nayokaka liloba nzambe mpona zakimia donc kolongo yesu aza mpenza mai mpona ngai bafrere wana baye esika mari oyo bozoluka aza pene bino oye mpona ngai nga naza MARIE-NOΕLE ofanda bafandi mpe na oyamba yesu nalobinanu te oyena bango wana espérance teke po baproblème nazolengela abi te mama toza na église na biso moko eza pembe na bino awa okokubana kokende na dévotion matinale okei bapesinga programme na bango basameleli ngai mama kokende ka bango bakei kimia moko nazwaki na mote
motema na nga mokolo wana nazwaki kimia moko nayebi te ata yo oyo ofingi ata osali nazomona kake naza na ngai innocent nayebi eloko moko te naza na ngai na kinga kofinga na yo ezosala ngai eloko moko te ezolobela ngai eloko moko te mokolo wana ezaki ndenge wana pepe pe ya Samari bango pe bazaki ndenge wana bamonaki likulu na bango wana nde esika makambo na bango nyonso eza na tribu mosusu te koki koya wana po ete ebize mai eza na tribu mosusu te me bakosalaki te oyo akomeli bango wana aza mai ya libela amen aza mai ya libela bakosalaki te oyo aliaki makolo na mboka na biso aza mai ya libela bakosalaki yango mwasi wana mpe ye naki mokolo na ye akutani na ye yo nani awa napui na biso oyo tozosala nini biso na bino topesanaka te biso na bino tolobanaka te biso na bino alobi biso na bino na ndenge nyonso tu boyokaki lobi mama mpe akalobaki esesabi te nga naza mai oya libela soko belinga ozwa su na posa ya mai te kendo obengelanga mobali na yo naza na mobali alobi ya solo oyaki na mibali 5 daya kutu oyo oza na ye aza ya yo te mwasi wana ayoki azwi krishe na ye atiki mama yo bando oya na kati na yesu krishe na yo ezaka na mutu na yo to ozokitisa krishe na yo ezaka na mutu na yo to ozokitisa omemango na kati na kotonga omemango na mayele mabe omemango na makanisi ya mabe omemango na mabe ozokitisa comme ça matele akitisaki mokolo wana akitisaki akei koloba akei kopanda sango mange mibali batala neti basalika omokaki mobali ko azolobela mame te toyoki yo te tozotala nde nuka batayokaki ye akopekaki bango mpo bayebaki ekazaki mwasi andumba na mboka wana bayebi ye mwasi azaki mwasi mone femme de gen na yango akoki kokonsidere ye nani yango mais azolobela bango mange batali te moto ayebisi ye botika tokende tomona na mutona biso biso moko bayebe bakutani na yesu nde tosenga na biso basi tozala ndenge wana bato bamonaka mosika basi na bwanya mwasi wana kitaki na alobaki ndenge na yesu ye nakende nao na mai oyo natika mwana na ndako na ngai ebongo nalia na te kaka wana atikaki kristo na ye akendaki na bote atikaki nyonso tu ya etikaki kaka wana ake maboko pamba azokende ake kopanga sango ebongo yo bando oyoka ya yesu bando oyoka otambola na yesu na ondenge nini ta nini yo opesaka mpona yesu na yo ta nini opesaka mpona makambo ya yesu na yo ta nini oyo tozolekisa ta nini butu na yo opesaka ngo nani ta nini oyo olekisaka mpona makambo ya nzambe ta nini ozolekisa yango wana bamama lelo tozomona femme de Pilate mwasi ya bwanya oyo ayebi ndenge ya koconvaincre mobali oyo ayebi ndenge nini ya koloba mwasi wana mwasi na Pilate tozomona ye lelo nde tozoyoka nde mwasi wana tozoyeba nde sikoyo mwasi wana nini mwasi wana azwaki mokolo wana mpona liwa ya jésus christ mpona mobali na ye asokola maboko mobali na ye alobaki na ye makambo oyo te naza na makambo na bino te moto aza innocent mpona koarrive mobali na ye atikama mwasi azwaki role te bakoyeza mikotangela biso nafongola na parenthèse moke na Matthieu 27, 14 à 11. On a la Bible na biso, montagne ya koya montagne na biso. Matthieu 27 et 11.
Matthieu 27, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. 14, hein, maman? 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Bien. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'es dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses qui t'accusent? Et Jésus ne lui donna de réponse sans sur aucune parole, ce qui était étonnant, ce qui étonna beaucoup de gouverneurs. Amen. Toyoki tofandi na kombo na Yesu. Toyoki iloba na Nzambe ndenge batangeli biso na mama. Komona ba Yuda bango bayinaki Jésus na Jésus ayaki kobota ba Jésus kokola Jésus na kota ba ni ministère na ye. Ba Yuda bamonaki ke Jésus aye na doctrine mosusu. Aye na doctrine oyo bango baza na kote oyo ya bango te. Aye na doctrine mosusu. Balukaki bataba bimuto aye na doctrine mosusu na kati ya biso. Toko elimine ndenge nini? Toko elimine ndenge nini? Donc balukaki ndenge nyonso baelimine Jésus. Baelimine Jésus, bakei, bafundi Jésus ndenge ezalaki bazwaki occasion ke ndenge toyebi na nzela ya Juda nde moto alivaki bango Jésus. Nde Juda alivaki bango Jésus baye kotala babimi azaka innocent. Fule nyonso tu oyo eyokaka ye. Fule nyonso tu oyo elandaka ye. Sikoyo biso tokokanga ye ndenge nini? Tokokoma ye ndenge nini? Nde bakendeki na ye. Okende bakende na ye komona ke mwasi komona ke Pilate nde amonaki atali ye azalaki moyuda te azalaki romain. Azalaki mopaya na kati na bango. Azalaki mopaya na kati na bango. Atali baakize balobi makambo na bango nyonso nde bakokaki koloba. Mwasi wana mpe azalaki pembeni kaka wana. Mwasi na Pilate. Mwasi oyo atonda na bwanya. Azalaki kaka pembeni wana. Me amanifestaki te. Azotala kaka Nzambe mpe akomboli ye miso. Lokola ataki mwasi azalaki na vision moko ya mosika, komona ya mosika, atali alobi azalaki komona kaka mabe kaka. Me mwa alobela mobali na ye mpe ezalaki mpe te. Atali na makambo yango ndenge kaka ezokende. Bango wana bazotala aye koloba te lokola eza boye nazelaka na bafete na bango bazala bafete na bango baliberaka mutu po balibera assassin moko mpo na esika wana baboma mutu oyo aza inosa baboma ye bataki tokotela bafete na biso nde kokozwa Jésus na lere wana bazelaki fete na bango. Me mwasi oyo afandaki kimia te azalaki femme de prière poso ataka mwasi azali kobondela te nde Nzambe mpe akaya koloba na ye te nde Nzambe akaya koya kobefele te. Me na nzela nde na mabondeli na boyebi na ye na sagesse na ye nde ekosinga so bamama tozala. Une femme baptisée, une femme persuasive, persuasive, aza mwasi oyo afandaka te. Aza mwasi oyo alalaka pa apamba te. Mwasi mpe kozala mwasi ya mabondeli. Mwasi mpe kozala mwasi ya sagesse. Mwasi mpe koyeba ndenge ya kokontraki mobali na yo. Quel que soit problème ndenge nini ezali. Quel que soit grandeur nango. Quel que soit ndenge nyonso ekakoza mwasi aza na bakapasité nyonso ya kokontraki mobali na ye. Aza na bakapasité nyonso mpo Nzambe atia na kati na biso. Mwasi aza nango. Ngai nakoki kopesa bino te ngai alobaka témoignage na ngai mona aloba na ngai ya motu te. Mpo na bino makambo ebele na kati na Yesu nde lebatage na ngai. Nzambe ntongo natala ngai alobi mpo na nini bandeko na bamona makambo te kaka ngai mpo na nini. Mais lere nakoli na ezoyebake Nzambe ayebaki ntina nini ngai nataolekelaka letaki wana eprebe na ngai nalekelaka moko. Naza sikoyo naza ya mariage na ngai papa ayebi yango nayaka koloba na ye. Donc nazalaki ngai nazali mutu moko elelo mosusu mpe bokalaki mama lobala akenda asali kopesa biso revoir akenda na ye balelingani obala lobi yo te alobi na ngai yo te ozokende ngai na lisusu te.
na pe na tele ka di bon o est comme sérieux bonjour à toi pour on aller pas mentir on a bien Satan au nom de Jésus Satan a fait le bio au nom de Jésus c'est là on accès non on a pas que ça va vous inspirer mon bonjour là pe na solo na papa na zoni na fanya na kakane na binzambe yo kaka silence na kaka et pour ça la série a évolué vers la belle papier bâtir la traitement momo qui s'est posé qui faut que ça monano et aujourd'hui 4 litres et toki et tika la 1 litre alors c'est là on prend la 5 heures on a ça on est façon qui est à la moment là on a 8 heures après la salle il y a la recommandation sur la 5 qui va gérer la nana la fougère la folie va grande na bon na c'est des béni na salle si vous kolonga la lobaki na ngai na lobi ici le longa na sala bote mutu alobi na ngake ngana esili aliki gate nakende kitosele kisi ebo siko soki akufi kisi ale selema beba bakingana tele kwa soko bena ngake alingi gate ngala okenda gate nalali na kwa miti 6h30 na oka sente zesi na bidamuka na la muko la muki mbona kina cuisine na kina kisi wana na bosi tane ko mwana motema na ngesa ga neti kutu comme si rien n'était neti likabozate na kina kisi wana sali na bokisi yango bien comme d'habitude na sali na la mero pe sili na kibe en traiter la bouteille na vipe ji na presser la sali na vipe bouge la poli na sali nyoso na sali ndeka na sali ko nyoso na tela na muki sipa moni nyoso kyo za kitre alors bien pas bien ngelo monter ayebe la juive la tieni ekisitaye la bi ya ji ya nana ngoyo nini mbika wabaki no ya ngoyo ya bwana alia sisi ti olia na nini alobi na ngala kila sali nyoso na pandi na baba kele pe musala eko sala seke ndembele moko pa ekobela ngo inde tukisa ke makasi ba yesi ya soba kisi moko itobata na mai apandela abada pe kosala abada kosala nini ji ya citron baba na kotumishe yango bana kuna ya chimene na eba bite il faut akende pa Marie-Noële Marie-Noële azaka bien mama oyo soto sali kamu asala yango mpenza na motema moko azwaka likambo likambo ya mutu mpenza na bazoloba mpona nga nayebi te azwaka likambo ya mutu mpenza na motema na ye kobima akepa Marie-Noële nayekolebisaka akoyepa na nga ndenge ye aza na mwasi na ye soki mwasi na elingi sagike nga na ntongo na futa transport nake na bandage na explike ndenge akosala kamia jour na kokenda kosala me aya kofanda wa akofanda wa te azalaka kifanda ye po aza marie to aza célibataire akokaki oya esili na pokwa yango sikoyo mobali na ngai ye azoyebisanga alobi yokanisi yo oza neti basi nyonso yo oza neti basi nyonso tute puta abaki na ake nalingi yo te kende yo oza neti basi nyonso tute oyebaka yango te yo oza différent na basi ebele soko oyebi yango te natalika bilabo bamama aleluya natalika libo quelque part seke nazala esika na nga mpe eza na kati na ye eza na kati na ye naye kofanda eloko nini esalaki ndenge wana ezalaki mpe baacte na biso mpe ekopekaka mibali na baacte eza te kaka tanto okozala olobi na yo te me kaka acte oyo okopose moto atali azwi yango mpe na motema na ye azwi yo mpe na motema na ye sanke oloba na ye likambo ata na libala te ata na bakamarade na biso ata na basere ndenge toza awa na okosalisa moko nayebisi moki te moto ayebi te nomoni kaka nayebi yo boye mamo kaka mamo nga nazaki omona ye boye mamo nga nazaki omona ye boye mamo ozo nasali nini na marke yo na contacte yo ozomona nde bamama tobengami ndenge wana tozosala makambo na se na kati na boyebi na kati na sagesse nde bamama tobengami ndenge wana tomona mwasi oyo ya Pilate atala lobi te mama okotakela te osusu na Matthieu 27 poto comprendre esika na malamu omona role oyo mwasi anajwaki omona sagesse na elenge asalaki ayaki na kati ya fute po alobela bato
aya bakubango na ye aeteli biso mobali na ye nani pilet mutu wana nga na mone yo na mutu nga na nani te nzambe alobeli nga mpona mutu wana boye na boye te mwasi wana ayaki na kobomba aye na se pembeni toyokana lelo banzambe Matthieu 27 verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces Juifs, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Amen. 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 Moi qui vis dans le corps. Moi si on a moi ça vous est mon bal naïf. Est-ce qu'on va aller dans la carte d'abandon? Comment d'ailleurs parce que les gens dans la dernier jugement pour la maroca dernier jugement il veut voir qu'à Jésus. Puis là il fait ma mot. Moi c'est là il s'est dit pas mon bal naïf. Il a payé avec mon bal naïf. Aïe moi si ya boanya il pas persuasif. Moi si ya boanya moi si ya bona kamusika. Moi si ya dans la vision mulai. Moi si ya tokaka. On a besoin de sécurité, on a besoin de biso to maman to sala, loleki ya basi wana. Mobali ya afanda kite, asalela ki omwasi na ya lukaki. Alukaki ndenge nini ya kosala ki alongwa na bashuta atala ki alobi awa toza bapa ya toye koya na ye kosala. Na ye kosala. Balukaki mwasi na ye. Aluki ndenge nini ya kosala ki nazala ngala likambo te na mutu oyo. Mutu ayebi likambo te alibere. Yo mama, osala kanini na ba problème na ndaku na yo mama. Leo komona kande kwa mobali yako senge loko. Ngele ayo ndeko ndo ya ka senge loko. Ndeka ndiko kwa mobali yako ba dikamu. Leo ya yo ko tele msa ya kote na yo. Oza mama nini? Oza mama nini? Mobali osala problème na ba ndeko na ye. Yo ye yango bien. Mais on est que osala vérité, asaka ka ndeko na papa, oza ba ndeko. Attendez nini? Attendez mon ayo, moi makila moko. Il faut kaka olinga ye, il faut kofanda na ye, il faut kolia na ye, toza na eloko pesa ye, il faut osunga ye. Yote, dele ona ko bisa babena ye. Kutu kukolwana, leba mona kingai, bazoseka ngai. Kutu kukolwana, leo mabisa babe pona nini? Mobali wana, ai deka famille na ete. Ai de famille, toza mama nini? Oza mama nini? Oza mama nini? Oza mama nini? Ngalo bango kofike kama mangala nzoto te. Ngala lo bango kofike kama mangala nzoto te. Nga toswana ngala yo te. Na koswana te. Kone bi koswana eza lokuta. Koswana eza masonge. Zoto toswana na mugesa ndoke tofinga ni 10. Kwa eza ya solo sebe eza lokuta. Oti mo ngala za mabo ngala tambela. Ngala za mabo za infant persuasive. Na koswana de. Toswana ozo na buto ozo yonai. La sente te kudisinga. Na ngala kinya te. Nós aqui na minha loba, o finga longa, o finga na kwe, na tebe na kupoli tamba. Não que ele está aqui na kwe aqui, na kwe bazate, na kwe bazate. Na sua na kate, kama ukisa na panda na sua na kate ba ebanga. Finga longa, o toa na loba na wote. Na loba na wote, hata useme kilo finga, ba finga na loba na kate, na loba na kate. Kame na ngawa na, ndio na kangai. Kame na ngawa na nete mwanya kangai yo kate yo za diferent basi baba ne basi nina ben poli wana ka no ngapi na sabe zani sika ko na tele ba na ndina na sosola na ngai na sosola na nga ko sole za lokuta na za kusabi no fika ndeni leo kingo kama kama lokuta ko le ko sola ba tani ba batele ba fule tele ba kezo yo na lea bwana napenda kana ni misalo kuta yo zoma na ndabu ulali ngana ulala te na ulala te no sambela ndenge ni ifona kana réparer na oya ngai na ifona kana réparer yo na ndoko réparer na ete yo kotele mobali na yo ngai kola zoma na ndo ko réparer na likamute za pale na petete za petete mama to bega minde wana te mama to bega mi basa makamu madam toza na kata babete baso bazana boyebi bazana sagesse bazana vision mulai bazana vision mulai bazo mona mosika lokwa aigle bazana vision aigle ya mama to bega mi bazana vision limitée te
Nous avons ngala zakana makamba ni ngabu kote ba commerce ba eza na saka ba commerce ba libali. Tout ça ba commerce ba ba cité. Na saka ba libali. Wela kao pardon wali bisanga na lo ba pete zande na nga. O te era o te ka mapa na o te ka ngaite. Na muna la musika. Ba so ka dio na o te ka libende. Na o te ka sima. Na o te ka babaya. Na te ka ka ba ba libali. Na te ka na ba ba. Na mwana wa muzika yo ina ngalo biote na bakaona na ndio akabakamu eza ndenge na ngai eputa be passer na makana ndemba na ka lakini makana ndemba na ka so na mwana zana mukie na kofanda usambela ka tinda mausumanga na kombe kana ya kufanya ngai na kombe ya mjeni kai mama sekela za vision ndai mama za mwasi wa damu mama la kate mama ndo lepata na mama papa bate mama papa bate naza ndango na tenga to weteni oyo mona na to kwa na kende ona kenda ke do bana solo na ya nini mama na bana onde nini na bana onde nini shamba ya ngeke wapi shamba ya ngeke wapi haleluya ba mama shamba ya ngeke wapi montena ni boso shamba na kati shamba na kokota tani bana na kata na shamba na kati so na tala TV na tamuke ya TV nazala tangu abana balolamba na pesa wana mtewa 1 heure avec Jésus abana bana kolamba 1 heure avec Jésus pour la côte na keba Yesu na ngai yo bomono ko biete na bandola abana na kende keba Yesu na ngai na kende ko na mobali na ngai wa kutika kate wa tambo wako beseba ngani wa na ngai yo mamoza ni wapi sasa makama mabe na makama mabe makama malamu akta malamu to mwenye kutuzu na Biblia basi batendele basi mwana tuzomona atotane historia ya Abigail za mwasana tuzoro mubanda ye na bali wana vilain kandi kaza vilain wana ndebe makamuleza ndewa mubali mabe makamabe ni mwasi na ye abikisaki ndaku na ye mwasi atana vision kusika David asidi malobalobi oke nepa na bazo sengela biloko apesa ka biloko na ene na ba tunangai mokotia babela lobakini David asidiki le David apinga kele bisokini asidiki David oba ina nikambo akabile pa David kuna na bana sidiki badale talia bisoko ile David bien lokole zabo ngana moni maboya ye na moni biloko na ye na tiki yango lokole zabo na zoke de kokuma epa na ye ni soso ni libata ni eloko nyonso ekotikala te bakepe bamemeli mwasi aza na vision mwasi aza na sagesse Abigail alleluya Abigail atala lobi oete Abigail akei azwi biloko azwi bato na yake ndeki te aisa kubaleke yo ndeko zana mtia mapena yo kosuka kana kai kana kokufa te kana zosala pona ndako nanga akendeki nde mwana te ata mwasi aza na sagesse esaka tambale lokunoki akoti kana ndako azwi biloko azwi bato bayene paisaka bibomi atokeni aikeya kutela kafusa David pe azoya ake lokoma akutani na ye ayebisi ya lobi amoni ka David mwasi na bato sasoki akitaki na nini amikisi afukami aleleli David akonfeke David maloba na ye ya malamu ya mwasi malamu akonfeke David okibwe azid do wana aisi alobi kende David azoni eskaza mokende mwasi anaisi David alobi na kibokosi na yo kanisanga ozomona Bible ezolobela biso na kati ya basi ya David Abigail azalaki akome mwasi ya David mobali na ye akufaki David azwaki ye likola nini makambo malamu akte ya malamu eske ayebisaki bato akendeki na mayele na ye akendeki olekona mwasi ya Pilate azokaki esi mobali azalaki teke na kati ya bato wana po azalaki mwasi wana azalaki azolandalanda azotala azalaki tutotuku kaka wana kaka pembeni ya mobali na ye na kati ya bato wana mwasi wana azalaki wana azotala po
comment la belle bâton le quoi parce que bakana qui makambo na bango ndenge bakendeki na Matthieu 27 20 zo bela so ndenge bakendeki komona ndenge baki na kati ya kule bazo konfronte bato te oloba Jésus te oloba Barnabas oloba Barabas oloba Barabas pokaka bakoma Jésus moi c'est la nyoso kana totala mais yaki bela mbale teke ay bambane awo saboy na lelo ngala kaka ba benga lelo ngala dalite nzamba lo belingai nzamba lo belinga pona muntu wana so bala kana nyo mbale ngai nakata ba so mbale ba bitawo so zo kila so makambo so za ba paya to ye ko ya msala sipalo bala kata ba ndo na ba boma bango ni mwasela zela kitani ngoyo kulobela mbale olika tani ndio lobela mbale olika tani ngoyo kulobela mbale olika je vois qu'il a sagesse naïe. À ce temps, il y a mon ami de mon bain, moi, si on a quelques bébés, les bébés, il n'a pas avec toi. La guerre, c'est mon bain. Nous devons être juste à l'éviter, à l'habiter. Nous tous les deux, Zamba tout ici là. Zamba tout ici là. Maman, tu es bengami. Pour la madame, encore ma bébé. Tous à la base, vous avez toda la base okoza basi ya kwanya toda la base okozali kotunga toda la base okoza toda ba Jezabel te ozomona kobala azokende ndenge mabe eloko ya mundu tosoka mibali mosusu te bate toza na nse awa ya moi oyo bazo okozala baparent bakufa batikela bango lopango sikoyo ye azwi ye nde mwana ya liboso azwi lopango akomi te okosala makambo nyonso mpo kaka ye moko bandeko nde azokipe bango te biloko ya papa nyonso te okomi ya ye akomi papa atikelaki nga papa alobaki na nga soki ameki likolo akomi nga mpe napesaki papa mbongo mbongo na nga mpe ebotaki na kati wana nga mpe naza bandeko nyonso wana baza na part te ye moko lelo akomi na part yo mpe mwasi oye nde wana olobe mobali okende te papa biloko eza ya bino nyonso papa na bino atikeli bino mwasi ya mayele okambola bino nyonso abonga mobali te yokomi nini okosala mosala bango bazalaki otanga ti bango bazalaki otanga ese bango bazali na mbongo ya kopesa papa soka lopango wana oye kokota neti ozali na fami wana yo oye koya babali yo oye mpona kokambola te oye mpona kosasa mwasi ya mayele azaka ndenge wana mwasi ya mayele kosala mwasi oyo ndenge azwaki role na ye komona na kati ya bato atala lobi te vi na so eza na danger vi na so eza na danger kili façon bana nga lobi bien te eza ne bazoboma biso mais moi c'est là à jouer avec la sagesse naïe à jouer avec la sagesse naïe au mode à rôle naïe oh moi je suis fidèle à Salaki en tout cas les gens qui ont la vision musicale moi c'est pas au monde musical dans ma campagne il faut au monde musical dans mon corps là dans bana na biso ba bakata bana ta ok ngai pas la biso ba bote biso toza 12 ngaza 10e mais na jouaka rôle mosusu omonake na bana ya baende na ngai bakoma kokela nga na zuwa likambe kozala bakoya kotuna ngai mwana moke puku ya se bakoya kotuna ngai zonga na grande sœur na nga soki tolobi likambo wana te likambo wana na FEMMES bale ifa kotatuna likambo makulena ya sibaza soki likambo wana ya sibaza se likambo wana eza ya so oya na nga babe yake jamais koloka jamais koloka bali baza c'est likambo wana eza ya solo soki jamais koloka aza te soki kala lobi te naza te se likambo wana eza ya pamba elekende mosika te mpona nini tochanga vision ya famille na biso tochanga vision ya famille na biso yana biso na ile mutabema biso na Seigneur biso nyonso Dieu na biso na Seigneur ngai nakoli na maboko na ye ndabali na maboko na ye ngai azoli na makambo ya Nzambe te yo memanga na église naobeta maboko te nabinaka te nasambelaka te me kobinanaka na mokili na mabe mais na Yesu ayekochange vision na ngai Yesu ayekochange ngai mwasi ifo kozala vision ngai mwasi ifo koyeba kozwi na sagesse oyo Nzambe atita na kati na yo atako na mwasi nyonso yeba siko ndenge nini akosalela yango na kombo na Yesu mpona suka
pambola biso. Kotika misala biso kotika liloba oyo toki na maboko na Nzambe po ete esala misala kati na biso. Nzambe amimonisa atravers parole na ye tokaka nyonso na biso tokela kobondela o Nzambe na nguya Nzambe na likambo ya nkolo na nga napesi oyo merci nkolo na nga papa mpona liloba kopa lelo merci po ete ozali nzambe olobaka pamba te ntango soki olobaka ezala mpona koedifie mpona koforge Nzambe ana nkolo na nga okopesi oyo merci sika te oyo toyeki efanda kati ya mitema na biso esala kati na mama moko na moko echange mama moko na moko echange vision na ye na kombo ya Yesu Kristo toboni bongo merci Seigneur Jésus amen tobeteli Yesu na biso baboko makasi 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 amen 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 ete na mwasi moko apambolani awa mwasi oyo apambolani kati esika oyo akobeta milolo ekoyekolimisa ti bavoisin bayoka vraiment femme persuasive mama MARIE-NOΕLE nzambe apambolani antuka komona kaka mama oyo ayebi basekre ebele nga vraiment anapambolani nayebi te soki opambolani koleka ngai vraiment nzambe azwa lokumu tozokoba nzambe apambola mama MARIE-NOÉLE ebele ntango nyonso moto atelemaka liboso azoteya ya malamu zwa mama MARIE-NOÉLE ayebisi biso babandaki kofinga ye me ye bandeki koloba eloko te koloba eloko te seke finga na oyo me yokundaka na bote na ye kwa kitoko eza bongo te yokanga finga ye aza lokola baso bazalaka te ayaki na ndako semeki afingi nga mobali alobi beta ye nga mpe na tuti ye olandi bongo mobali akobalukela yo mobali alobi tuta yo kotuti ye leko ozokende bake famille eza singe bendanaka zala lokola mama MARIE-NOÉLE baye bafingi alobi kundaka na kote na ngai yokinde yala kosa oswana te amene ye oye babengi femme persuasive mwasi aza na persuasion kati na ye mwasi aza na molimo mosantu mwasi ayebi kokreye nde akreyaka na ye ye wana nde babengi ye femme persuasive mama tozokoba mama bosonga azala elokwa yo na ozwa invitation na bikopesanga nakendenga voisine oya kodistrenga alobaka yaka totonga na olobaka okapopesanga bainvitation nabenga bango femme persuasive mwasi wana aza femme évangéliste yaka bakasamba bombaka mpona ye moko te amen bamama amen amen okomi sikoyo na moment moko très très important